un peu principal. So ba principal ngo ba sibodo ezali. Mais to pesa na ba don o ezali ke na degré moko ya makasi oyo mutu so ayebi ke oyo yebani déjà. Poto ke na ba ya mikete. Neska ba kitoko kaka oyo. Yeah, lo bato yo kayango. Mo badon yango na mukanda o na singo pesa 1 Corinthiens 12 wana. Ebani d'abord na badon spirituel. Leo to ko badon ya bato mukili. De badon ya bato mukili. To sto mona oni abina zo pesa bino badon. Nzo ko na sima. Bo pesa biso ba minere. Wana za badon avec intérêt. To ko lo badon oyote. Badon so ko lo bia o chez na pesa nga pochette. Et puis vers la faisons sanini pochette na. Wana badon ya mukili to dongola ngona. Wana za ba cadeau. Mais bah don spirituel na Bible za mukana 1 Corinthiens 12 yani boso za kwatakeza don ya prophétie. Okay. Oza na biki no poko ma ya ovini. To ke na tana ba 10 ou 15 mais to ko ba comment to grouper les yango. Oya ko ma don ya prophétie. Bible eza même ko lobela ngo peut-être que za don moko vraiment spécial comment muta ko za la ke yende za kimazulu yende za kipeve. So ko ta la don de prophétie mutu sa linko wela ngo po ya bikula ba. Yeah. D'après un prophète de Moutabi Kola, n'est-ce pas? Yeah. Asolana Nzambe. Bien. Ma beza na wote na définition wana. Mais tiens on a mutu ete pona ko tester parce que c'est comment ko tester ba don. Pona ko tester un prophète qui a na don ya prophétie, frère na ngai. Eza ki mazulu te, eza ki interprète. Comment azali ko tamba fuya misala na ye. Wow. Donc la Bible tama yango banal na Genèse ti na suka ya Apocalypse. Ba prophète okuta bango ya trop. Mais yebaka ke test ya prophète comment aza ko se comporter eza clé. Un prophète il faut pas azana erreur. Un prophète okoki kokanga ye na remarque te. Donc ya lobby donc il faut esala. Eza kutu na lobby kutu ba kota ko lobate. Parce que bate bebe mikolo ko lobaka meko za enregistre. Frère ko ipo ngolo tandote pindo to peke na enregistre. Mais qualifié te pour un prophète. Qualification prophète donc ya prophétie kwa lo bagé ozana donc ya prophétie ndeko na ngai ba prophète ba ko millions thousands mais c'est qu'on a qui millions wana ko ça on a mutu ete pour tester un prophète comportement spirituel na il faut la sans erreur mutu parfois ça tena mokili mais faut comme la point zali ke makamoni vena ko kangela ye tata oyo mama oyo soto kainga na moko comme le prophète donc la ka baby. Mais ko interpréter ko loba ko zaba baba wana yena nzambe na ye mais til que sikoyo do ya prophétie ko bemse nini na biso batamo keli nini avertissement kaka parce que to yoka ngede do ya Esther et po ebikisa nini population do ya Deborah po ebikisa nini population to comment la conclusion ya dès le départ était do ya mutu tika eza importance na société na église Jésus-Christ a lobé te binono vous allez ba membre musa piso ke zoki nzoto nyoso na pasi kasi na nyonso oyo mutu na mutu azana nini azana dona ye toko na ko pesa ni verset biblique do ya prophétie eza ko bénéficier na nini na kati na société chaque don to ko lobela awa to ko ya ko tesa na société soki société za ko bénéficier na yango te don wana za ko lala. Vous comprenez? Donc il y a prophète ça pour profiter de la société, makambo za ko pesa so message en webite nzambe. Il faut ya ko pesa so averse. Oh, so ko tali bien na Nicolas lelo yo. Makambo yo lingi nzambe ya pesa so eza na Biblia te. Nyonso za na kati. Ni na oya sike ko ya. Mais tu no kwa sike ko ya te. O se na ba la sanga ke kote oza ko tambla bona boy. Est-ce que Bible lo bien ngote tika misala ya babi? Ya kinduma. Ya moyipi. Yo ko yesa mutu prophétie ke dans mona ki baba ne oyibo za ka moyiba ko kanga ko. Si ça je la Bible ko yibate. Ba prophétie na yebi na ngate mikolo do ya prophétie, hein? Na quel niveau to wiko zulu yango o eza ko ya ko sala ete société na msoza ko bénéficier nango. Sino ke makamnyo ba prophète ba ko yiko ya nango. Na date ya lelo yo frère na ngai sœur na ngai eza déjà kaka mukanda ya la vérité qui est nini Bible. Mais do ya prophétie ezali pani bana ya bato. Mais pour ozo yango pour bien un prophète faut qualifier na nisala ne feza et de kana moto. Donc pire, il faut tirer il faut dans la société. Ya ibali apostolat. Donc ya apostolat ezali. Donc ya ba pasteur ezali. N'est-ce pas? Ba mvungi. Bato bazaka patient. Ba kambi, ba berger. Musala moko diriger bat nzela ya malamu. Donc wana faut za nango. Toko ya ko yeba eske comment ko yeba do na zana moto na zana nango toza ko ya. Donc nsusu ya ko salisa. Soko bina soko za na do ya ko salisa te se na oyola na mouvement. Que maman wana so bat ba lekona pesaka.
yo pe binga sikitika na kopie do wana ke baso ba yepa na wana opesa ta opesa ba ke oh she madeso na ngone ya bana te batota badekina ndako na watia ko jasi ko ndako na ngana bosa na yake mwana no beta balwa le kulite mabako ko miko beta ye ba musupi asali sa epi ye muba panisa ba wewe le ko na la wana eza mabe eza bien fait. Donc administration to ba guide to ba leader wana kene ya komensa émission na biso ya la vérité concernant guide o no kuta ete ba guide mususo ko na do ya ko diriger ba temi ba lingo wela ka ke bo vote ngai naza na kiti wana meta ko zo yango ye ka mtu ko ma Lyon a coloniser bino bon on se kesi mwanga yango ko pesa ba poste comme ya lo bakalanga na ngai te akozwa posta kote ya za mtu a region of Sitende ina ino za la pasteur au ye kutaza mtu a ville olote koma eza dona yote yango no komina na ba poste wana ba dom susa na ya ko servir ba tumususu musala ngo ko servir kaka ba dom susa ya encouragement to exhortation c'est donc so za ngo dona yote to tanto continuer to kolobela ngo o toucher don ya bato keba ona ya ko exhorter OK ko exhorter mdala mawa oro consoler oro exhorter ona yebi ko bungisi papa na yo vraiment za kapase si ko bino bana ko nding fu fuda classe yo pe mndu za kina na internet si ko papa no mndu fuda classe akufi oza dona yote parce yo ke po exhorter mais si ko ro ke ko exhorter yo zo ko exhorter zo ko mwanga oza ko lana ngaseta nga do ya ko diriger ba te pe ezali to lobela ngo déjà projet mo ke ka ba pesi yo mndu za en charge ya bana na ekodine diriger bango babombo yango pesa yo déjà babombo pesa yo 5 sachet mo retika na ndako boye pona bana na yona bana ekodine bazuya ba desha se bakabola kaka projet bon mususu pe kaka na nini wana kaka bana bien ba usana na école de dimanche ba yo kutala kabana kuna mwana mama soso asumbi kuna yo wana uteleme ukiko benga kama mama zana kategliza so ya pa mwana asumbi yo za kuna kuna nini bwana eza yo bake ovandi na place au sala no ya yote parce que yo musana za kuna kipe bana na ndenge bayeli baza ko déranger basumbi soigner bango ce n'est pas que yo ya wazo bana subinye nga solo si musana za te poyo ka solo ba ni bana wana yo bake dona yo yako tricher ba ko kabola ba bombo ya yo bana so mais to za ko ya lelo poto edo ko yeba est-ce que place au telemeni do za ko ba ke za kanango est-ce que za dona yo na yo pe mzo ko mora yenga na zana nga boy na zaka mtu pamba na vie nzoka nde yo nde mtu to za ko zela yo nde lisungi na biso yo nde solutionnaire ya mokili yo nde étoile ya sika na pays mais obomba ma mais lelo yo na grâce à Nzambe avant émission esila mutu nyonso avant alonga awa akoyeba ete nazali na kati ya ndika siko bateki ngai na bimi nazali diama salite ba sokoli ngai komi kosala nini ko briller parce que ba don ezali toza koya do évangélisme pe ezali ba évangéliste yes eza do ya bato bakendaka toujours amoni place bato bazali motema ezaka kopela akonti na bisa pe na bi amunoko ne okanga te fora avoir nini liloba frère no ngai na do ya osoke za yote yo pota frère no sokoti na bista mate ya kate ya bato pesa ke bakado yo pote le mbi bande ko haleluya calme haleluya za tuno bandi ou bien o ke ko sa musala ke fani bato batali boete si parole on za kote o mona yo na verseni oyebi ata yango te bien bato bazali bazana do évangélisme l'évangélisation soka simba ki micro kutute amoni ka groupe bato baza ko benga wana pazoya pourtant oya ko bani no bien na kama kwanga na pilipili me nganga oyebi ke mko mususu antipolo ko na bo yo pongo bana susu me ala ko lembate azana vino kaka so bo kima yebo kima na vino me ye azaka ko ya parce que ezaya ye yo pongo ko mabongo peut-être le yiku mutwana me oza ko yeba te posoni ni okoyela na poko alelo ndeko na ngai ko kende mosika te émission o eko elebo yeba koma oyiko yeba dona yo na koma oyiko yeba ya yote ne émission tina so ngoyo donc su mama to nango ya celibat batu mingi ba yeba kate ke fi wana mobale na zako ba te
sango wana bala kate ser wana catholique wana akena na kisikima ser peut-être akima mokili to matrice ne wiko bola to azane moteur peut-être asala kate amana nyawake pas nécessairement célibat ezape don ba Nazare e bazana don na bamo soki za yote o meiko wete tikana ko masango moi c'est trop ba yoka yo kindu muna kiyango kuna mwengi facile bakoyoka yo mariage beza don batu mususu soka bali te zola komona mota sa mususu mais soka bali akomine calme c'est to kontra komi kutu conseil na bala mususu yeke vrai conseil makasi libala peza don soki zana don yote libala ko wili mwanga mati donc mususu pauvreté naza kopesa bino badongo comme ça tant to attaquer comment ko découvrir don na yo na weba don no zaka nango poza kidiba te poso to pesi badongo nyonso te ekoza difficile mutu ayeba ko se positionner yango so sangisi madeso ba loso